Liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba Olenkumu abanzoli maweja nangila akonga mongali chemaunga mbunga pe na bakota nyonso ya nguya oyo bakoko na biso batikelaki biso nzela na biso ya lobiko ya tango nyonso butu pe moi tina ya mwana tokutani susu mukolo mwa lelo ezali mukolo ya yenga biso osambelaka mutu mwindu nyonso asambelaka mukolo ya misatu o babengi mercredi pamba te Nzambe akelaka mutu ebandela mokili na oyo tozokobenga lokola mukolo ya mercredi koko mutu pe koko kiteleki nabo kasi mukolo lelo tokutani na bino lisusu pona kokabola sango ya mawa oyo tozalaki na yango depuis le 20 moko na biso koko Malala koko Mafolo Malala azwami kuna na mokili ya Allemagne koko Malala Mafolo azali membre na biso ya société Mvuluzi Kimbangu, donc azali membre enregistré. Numéro matricule na ye ya société ezali 813/58. Oboyi bakoko na biso fimbu ya kekele oswei na Kongo nzana libumu. Donc koko Malala o akufaki atikaki biso mukolo ya le 20 janvier 2022 azali membre ya lisanga azali numéro matricule na ye 813/58. Yango mukolo lelo tosali uniquement vidéo oyo par rapport ya secret ya livre des morts nde bakoko balakisaki biso ete na kati na biso soki tokutani na likambo liwa esengeli to respecter procédure ya kolelela mowei to respecter procédure ya losambo o bakoko batikaki pona protéger mowei wana face ya bato ya misala na soloka oyo badeviaka bomoi ya bato banso to pe yanga na yo après la mort oboyi bakoko fimbo kekele oswai na Kongo nzana libumu yango tolobai ke lokola azali moko na kati ya lisanga loko atiki biso na nzoto kasi esprit na eza ensemble na biso lelo nde tokosala video pona tosalela ye losambo ya protection des morts to protéger molimo wana de façon bato misala mabe badevie yango te kasi ekende na mokili ya bakoko na biso ya petwa tobengi planète bleue parce que tolobaki na bokoko na biso na principe na caractère ya définition de la mort bakoko balobaki soki mutu akufi na premier jour esprit na ye wana eza toujours na biso ezokotambola pe ekomina na siège te oyo ya kozela départ ya destination finale mais tobaki mutu so akufi na minute oyo biso tozolela ye kuna azokotourne na kati ya tourbillon babengi yango tunnel ya molili parce que misu na ye kozala ya kokanga mais azoyoka ba écho ya makelele oyo biso tozoko se plaindre a libanda et ye azochanger attitude ya vie azolongwa na mokili o physique pona akota na espace spirituel oyo egeraka bawei nyonso yango lokwa lelo tozosala reconnaissance ya moninga na biso atikaki biso numéro matricule 813/58 koko Malala tobike tozali kokabola mawa wana elongo na libota mobimba ya koko Malala biso pe awa na kati ya lisanga oyo tobandeki kosangana na ye tokroise maboko te tokotala na kati ya administration pona à la longue tocontacte famille wana pona tobenga bango to présenter participation ya lisanga ça veut dire administration loba Nzambe aosala quelque chose
na niveau caisse na biso pona ko débloquer quelque chose ya ko participer na likama enene tope mawa oyo ekomeli biso kasi na bonzambe liwa balobaki eza mawa te kasi ezali mobembo mais na kati siko ya étude oyo bakoko basalelaki liwa balobi mawe kozala soki molimo wana ekomi kote utaka te parce que bato ya misala mabe bakoprofite nango kasi esengo na bonzambe ezali pamba te molimo ya biso nyonso ntango tokokufaka ekozongaka esika toutaka epai ya nzambe kuna tokende kokontinue misala spirituellement ça veut dire administration moko ya molimo to pe ya milimo evandi kuna na trône na nzambe eyambaka biso nyonso ntango tokufaka awa tozongaka na mokili ya molimo kuna baattribution ezali mpona tosala continuité spirituelle. Continuité spirituelle ezali bato nyonso bakufaka ntango bakendaka so bakende na mboka ya nzambe l'esprit na bango wana ekovanda kuna après babanda kotinda yango esu bamission eyaka kobikisa biso ebanda oyo olotisa biso bandoto so oza na problème pasi ezosila te to mpe malade ozozwila yango basolution te bango bakoya oeveye yo bakoya opesa yo vision le mosusu zwa likasa boye mibikisa. C'est ça la continuité. Mais soki bato ya misala mabe bakangi molimo wana elingi kobake molimo wana ekodevie moyesa esusu continuité ya misala nzambe eza te et molimo wana ekobanda oyo osala mosala ya malfaisance oboyi bakoko fimbo akekele oswai na kongo nzala na libumu bandeko oyo baza na line bosignale biso soki soin eza kitoko botya ok to mpe bokomi kaka soin eza kitoko tokomona mpe todemare programme na biso ya mokolo ya lelo. Liloba ya nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba Olen Kumu pona mokili mobimba oboyi bakoko na biso fimbu ya kekele oswani na Kongo nzala na libumu bongola meso mwene pona mokili mobimba. Bande kobosala biso sine soki so na biso eza kitoko to démarrer programme na biso mko alelo. Na programme de mort tolobi bakoko na biso bazaki na façon na bango ya kokunda bibembe. Kasi façon wana bamindele baboli rango baeli biso façon moko ya diabolisation. Parce que bakoko bakunda bibembe na ndenge na bango bazaki na besoin ya nzembu ya ba chrétien te et ya ko assister bango. Et bakoko bazalaki na banzembu na bango babande kolelela bibembe pona kokamba milimo wana nyonso ezonga na mboka ya bakoko oyo basimbi ba famille na biso to pe bakoko ya petwa e bazalaki na banzembu ya bomoto pona kolelela bibembe e bazalaki pe na banzembu ya bonzambe pona kolela la bibembe. Ça veut dire ne tozo kende boye pona tozongisa logique ya mobimba ya bokoko na biso to perdaki esengeli to longola ba chanson religieuse chrétienne to pe islamisée to pe ba chanson ya batu mususu na kati ya makambo etali intervention ya ba mort na biso parce que wana ezali ko tia désordre pe ko bungisa milimo ya bato bazali ko kufa nzela pona bake ko se retrouver na ba monde diabolique. On tobi ke misala na nyonso eza misala o ba continue ba ko tia en place parce que so ba sali yango te pas kozala oza mokonzi alphabet congolais oza nango te aliyoka mbangu redefa alphabet français po oyo tangisela bana mboka po botiela biso ba makelele bele ba français comme si boyebi nyonso mais transformation ya biloko na bino moko bozoko ko sala ngote nani akolakisa bino makambo wana on vuluski mbanga lobeke na kotinda longi akoza molakisi ya bwanya na maele akoya ko enseigner. Ça veut dire a tuko tozo kabola mokili mutu na mutu a profiter topé a bénéficier na absorption ya énergie fonctionnelle ya mobimba ya bomoto nae. Lokola tozo sa makambo na reconnaissance ya muninga tiki biso na nzoto kasi molimo nae eza na biso elongo pe toza na elongo tango nyonso pamba te bakoko balobaki na définition de la mort était les morts ne sont pas morts. Bato bakufaka te.
biso batu tozali lokola bambuma nzete tokendaka pe tozongaka tobike mutu so akufi na bokoko na biso balobaki azoko tourner na libulu ya tourbillon babengi yango tunnel ya molili ti akoki ekoma na siège définitif oyo ekopesa ye siko passage mpona atteindre direction planétaire oyo ya kokende na siège wana définitif oyo eyambaka bato nyonso bakufaka après avoir korouler na tourbillon ya tunnel ya molili misu na oyo eza ya kokanga ozomona esusu te nzela place outi moye mpo ozonga eza te me ntango okoma sikoyo kuna na profondeur oyo tobengi lokola tunnel ya molili siège définitif avant baesprit oyo basimbi 14 barrières spirituelles et administration de l'homme noir to pe divine baya kozwa yo mpona bakanalize yo okende na monde planétaire ya bakoko okekutana na bakoko na yo moi nde mutu akoya na capacité ya 5500 degrés 5000 ampères et 5500 degrés 5000 ampères ekobeta mutu akufi na misu parce que koto akokoma kuna depuis akufaki misu nekangami aomona esu te ntango aroule na tunnel wana ya molili na kati ya tourbillon misu eza kaka ya kokufa me azoyoka beko oyo biso tozolela ana libanda e na nsima ntango akokoma na monde définitif place bakoya kozwila ye kuna akomi me azokomiyeba place akomeli te sikoyo intervention ya moi nde mutu ekoya ekofrape ye 5500 degrés ya rayonnante na yango na 5000 ampères ebete na misu nde misu na ye ekosekwa efongwami amimoni sikoyo amoni place aza me ayebi su nzela kozongela te parce que koto akomi wana moya zonga eza te akozonga soki bakoko bayebise babingongano ekokaki te zonga ça veut dire masolo bato babeta konga nakufaki nalamuki namoni bato moko balati pembe eza bakoko na biso me lokola badevia vision ya bato mwindu batiela bango baangelu bato na mapapu batieli bango yezu nde bato bakoti na confusion makambo bazokomona kuna bazoya kopesa biso bapersonnage mosusu ya masolo ya lokuta oyo elata nzoto na biso parce que bato bazokokufa na lokuta ntango bakokemona vérité kuna so bazongi toujours na kati ya confusion nde tomona bato bakufaka so bazongi na physique boye basango bayaka kozwa bango mpona kokende koexploite bango basekret wana c'est que gouvernement aza na bamadusu ebele akengelaka na eloko moko te topesaka exemple na bohôpital afrique mobimba lelo toana bohôpital te ale babebe nyonso ya baafricain banda toanda kobotama bamitolo na biso to bakata yango mindele bazwa yango boyebi makambo basalela yango te ça veut dire lokwa bazozwa basekret wana babanda koidentifie mpe basekret caché mosusu ya banzoto na biso par rapport ya bapuissance oyo toza nango yango moni bazokodetourne koyiba bana ntina bahôpital parce que bato bazokobotama na bamakambo ya kobikisa mokili me badongola meso bakota na badomaine nyonso tu ya kolandelaka bato wana bazoyoya na basuivi ya kobongisa mokili koeliminaka bango mpo bango baprofite sikoyo na baparcours ya continuité wana na kati ya molili tobaki na bokoko na biso to pe na réalité ya nzambe il est interdit mutu akufa jeune c'est que baliwa nyonso tomona babebe bazokufa eza ya nzambe te bazali dévié na bamondi diabolique mais lokwa bakretien bayaki na masolo ya démagogie okosa biso ko lisumu Adam Eve yango nde lelo tokoma kokufa boye na boye biso lobi lisumu ata baliaka mbuma biso ozalaka te biso baafricain ça veut dire makambo wana econcerné biso te yo africain okoki komilatisa libabe te ondima masumu moko boye oyo ozalaka te lelo yo komikotisi na kati o ngai nazonyokwama mpona masumu Adam Eve baliaka mbuma yo ozalaka baliaka mbuma ngo na jardin nini o jardin de Eden to bokotuna o justification jardin de Eden ngo ezalaka na coin nini ya mokili sans réponse yango babifimbo akekele ezoya mpona kolongola démagogie nyonso oyo ezokointoxike mitu ya bato mwindu mpona bawanga na bakoko na bango tala ntina oyo biso tozolobela liwa e soki moi wana ebeti mutu na planète na siège définitif na misu ne kofungwama nde sikoyo akomona kuna sikoyo akomona mpona azela détente ya baesprit oyo bakoya kozwa ye nde sikoyo ya komona bango face à face me biso ya tokomona bango te parce que eza misala esalamaka kuna e besikoyo ntango bakozwa ye baolekisa ye première barrière moko tokolobela
définition ya 14 barrières to ba première barrière misani basala. Deuxième barrière misani basala, troisième barrière misani basala, quatrième barrière misani basala, cinquième barrière misani basala, sixième barrière misani basala. Tina 14e barrière. Avant mutua leka akoma na monde otozo benga lokola planétaire divine. Et to bagi monde planétaire divine ba benga planète blé. Kuna ezali esika ba koko yebandela mokili. Ba vandaka ba koko basala ba famille na biso batambolaka na bosembo ya Nzambe. Baza petwa bazwa ba responsabilité kuna. Ça veut dire na principe na caractère Nzambe mutu nyonso akotambola malamu après liwa na e a okende kuna na administration spirituelle pour na a continuer programme. Ça veut dire que la emprisonné parce que ça les ébélé. Parce que to bagi planète ancestrale et bakoko babeng planète bleue et collaborer na moui. Donc a joie d'esprit na mususu kana kata planète bleue na a poser bon na kata moui. Ba surveiller moui pour na et servira biso ba énergie na otope ba makamnyo chez eux répondre biso. A joie d'esprit na mususu acha kuna na mai. Besprit na mususu acha na moto. Besprit na mususu acha na sama bele. Besprit na mususu acha na seba misisa banzete. Parce que dans batu mususu bazo okufa bazala banda kwa batu. Soko lokwa Nzamba lingo sokola mokili tokomona bangume kobima na banda kwa batu ya ba mystique e bando kokima. Pe lokola biloko ba mystique o batu bazala ngona banda kwa bakutana na ba 2h ba 3h ba 1h. Ezali ya propriété na Nzambe tant mupepe wana ezoya ya bakoko ba bengi PV ya Congo pona ko nettoyer mokili ba bengi une VTT. Ba esprit wana nyoso bato babomba ya mandako ekokima. Et donc bandako kima etambolaka na ba vent. Donc esprit wana eza na ba vent. Esprit mususu azoya koya na mupepe. Siko bato ba okuta na esprit wana ba mo ba yebi biloko nini oyo esprit wana recommanda bango ba chapo et diminuer force ya mupepe wana de façon yo okoka ko za na capacité ya kovanda ko solola nae parce que bazali bakuta na ba nguma na ndako. Azan chambre vraiment secrète bat bakota kate ba benga ba table d'alliance diabolique. Siko biso to na table d'alliance divine. Donc biso peto ko na ba chambre mais chambre na biso eza ngone kilate au moins no afongole aobe ana libomate. Po akuta nguma kuna te. Mais besprit ba koko eza kuna mais ça pe na ba principe na ba caractère ya respecter chambre wana. Chambre wana oyo andosela makambo wana eza interdit oyo sa rapport sexuel na mwasi kuna na kati. Eza chambre a misala. Malgré eza bonzambe. Tolobaki nzoto mwasi nyonso selon bokoko na biso bayebaki ete mwasi so akomi na période na ya règle. Eza bosoto. Bosoto wana otozoko benga ya règle basi ezoko faciliter ba diable to pe bato misala mabe ba contacter yo. Yango bakoko akala bazalaka so mwasi aza na ba règle yefo aza na dendaku. Aza ndako moko avanda na mwasi nae na pembeni nango asala mwa kikuku nae parce que so mwasi comme na ba règle aza sou na droit olambela ete aza na droit susu ya kosala misala ya kolesa libota te parce que comme na bosoto azali prêt et à attachement à la mysticologie. Donc, facile ça cycle wana pour pénétration diabolique et la musique nae. Tokota na ba secret wana nyonso. Ça veut dire loko ne loko ba saki na kata mokili ezana tina na yango fongana shikoto yeba. Nde nini tokobatela o batikela biso pona mokili ezonga na maboko ya Nzambe. Oboyi bakoko fimbo akekele oswe na konza na libumu. Tolobaki mutu soka kufi. Tobandi otanga premier jour lokola koko malala mafolo akufaki le 20. Lelo doit le 23 3 jours donc après 3 jours tout ça suivi nae donc so mutu akufi na boko na biso bande kozala le temps bat bazoko lela après 3 jours il faut passer à siko prière oyo il y a protection des morts parce que le temps o bat bazoko lela to lobi ke molimo nini ekete na pe komi na siège définitif te ezoko tourner na kati ya tourbillon wana ya ntomona mutu so akufi le temps bozo le omona lem so akuta na batu musu bazaki na na kisangani ou bien bazaki na coin moko boy parce que molimo wana ezoko tambola et ko apparaître pour na kotika signe ya suka parce que tango yokende avait osala biso signe et rejoint mikolo to ko la ba makambo wana et ça la dira combien de temps pour na oyeba ke ndeko na akufaki ese molimo na eba kangi yango ou bien
molimo na ye wana ekepa ya bakoko parce que so ekepa ya bakoko ebanda oyo apesa biso ndoto mais so bakangi yango ekomi dispari moye yesu na contact na nga na eza te nango bako basalaka les secrets de cimetière bayebai ke fo bakenda na bacimetière mpona kotiaka bopeto donc so bakokenda bacimetière mpona kotiaka propriété ezo kogarantir contact bondeko ya biso na bato na biso bazo kokufa moyen to se séparer eza te mais bachrétien baye mpona kokabola biso bondeko wana bakosi oyo te moto so akufi se fini ake libela mpo ani mpo tozalaka lisusu suivi te mpo ani mpo topesa sikoyo avantage na bato ya misala mabe balekaka na nsima na biso toke tokunde ebembe esili tosokoli maboko tozongi tosali bamatanga ya ba 40 jours toleba pondu toleba fufu mais bato ya misala mabe bakelandela continuité wana tobaki moto so akufi eza groupe ya basorcier babengi bango banécrophage banécrophage ezali ensemble ya bandoki oyo babongwanaka na baforme ya PC, misu babongwa na ba ibu, misu babongwa na ba fourmi, misu babongwa na ba aigle. So to kundi mutu après 3 jours bango ba kolanda ebembe kuna na cimetière. Ba bongwa ni ba fourmi ba kotiti na sama belé ale babandi ko déterrer mutu. Boya kuta ebembe musu eza déterrer ba leba misu. Ba leba biloko akati donc woni ezali bato na soloka oyo bazoko kende ko renforcer ba énergie na bango na ba partie du corps à bato parce que ba yebi que ça puissant. Mais nzamba loba ite ke to lia nzoto bato poto bakisa puissance atiaka ba puissance na ba légumes abito liande ba légumes achema ya komela achema ina kata banzeta loba ite ke to mela makila ya bato mais lelo ba chrétien ba ye na makambu ya kindoki ba mela makila ya Yesu yango lelo bato ebele ba mela makila na ba verre bato ebele bazoko boma bato pona ba faire fonctionner ba makambu na bango na kata makambu liwa bakoko balobaki ete tango tolelaka bibembe na bamatanga bato ndenge na ndenge bayaka bato wana bazoya bato baloge bayaka parce que eza moto mosusu akolabora na baesprit mo boye basenge kete ifo yela biso ebembe oyo esali 3 jours bande ekufi ou bien ebembe oyo esali 1 semaine banda bakundi yango ça veut dire bato wana soki basenge ebembe oyo esali 1 semaine akokende ti na cimetière pona ko informer ko information pa bato bakengela ba cimetière apesi bango mbongo ebele albabimiseli ebembe wana parce que bango baza na enregistrement ya bibembe nyonso ezo ya okunda makuna ou bien so basenge ebembe esali déjà 3 jours to ebembe mutu akufi sika esali 2 jours to 3 jours bomonaka mutu mo aye na matanga avandi aotala bino kande bolela aotala bino kande bolela mais omona abandi ko dépenser ebembe yana eza yete matanga yana eza ya famille na ete mais ya bandi ko sa ba dépense azui mituka oboke kunde ya bibembe ebembe wana asombeli bino ba secret pona bomela ba café ya matanga tout akipe bino vraiment kitoko wana batu na soloka oyo aye na détente parce que basengi mutu akufi asali 3 jours aye yesko a dépenser pour alanda suivi azana information place ni bokunda ye azana batu nae oyo à travers na bon lem sorti nda bon na butu pona bakende ko déterrer corps wana to baki na bokoko na biso après 3 jours nde to sala journal le 3e jour ya muninga biso ko malala ndenga tiki biso na nzoto kasi na molimo tozana elongo to compter sous 25 jours pona sala 28 jours ça veut dire après 3 jours awa le 3e jour tu traînes à 25 jours. Dans le 25e jour, on a biso totalité à 28 jours. Oyo siko bakoko baningisaka motolo. Dans la planète divine, place bango bazali so baningisi motolo wana et comme ma chaîne d'attachement. Motolo wana na ba numéro et ba série ya ba mitolo na biso nyos. Ato kufa ina États-Unis d'Amérique, motolo wana ko bima na planète blé et koya, ti na États-Unis d'Amérique na tombe place bakundaki yo et koti. Et ça sans limite. Et que kune kanyo na motolo awa et bendi si corps intérieur o mutu nyonso aza na kati ya nzoto to baki na kati ya nzoto na biso batu to ana si nzoto moko o ebombami na kati ya poso o to bengi corps physique donc voilà 7 corps na poso ya physique mais si corps nezali intérieur premier corps to loba corps causal nzoto o mutu nyonso akenda kolota ndoto. Deuxième corps, tolobaki corps astral. Pensée en observation.
Troisième corps, tolobaki corps électrique ou mental. Nzoto alimentaka to pepe sa courant na nzoto mobimba. Alimentaka les 6 corps wana. Toye kozwa otozoko benga quatrième corps to bengi ésotérique. Nzoto ezoko pesa écoute. Toye kozwa cinquième corps to bengi yango sublime. Corps sublime tolobi ezali nzoto moko boye oyo nzamba pesa permission soki to kufi. Tant que tu bimela rabatu, au moins la muta kufa déjà nzoto na e pour la dans le cimetière, mais abimelo alati kaka nzoto, au moni e pendake ameko ki pour lui wana. So nzoto ana lati, eza deuxième corps au bapese les permission que mutu soit kufi na ndenga nzambe, abando ko apparaître siko na corps wana. Corps wana eza puissant. Ako bimela yo na minute yo alobi ava no une semaine, ava no une semaine. Ako bimelo na minute yo alobi nde na osola na o même aussi ozana bandeko no bavandi pemel mais bazo yo kate makambu yo na e bozo solo la ba mona e pété. So pe mo apesi permission ke ba mona e ba ho mona e. Ye mtazana baksenyos korwana. Donc abimela batu na longue durée na courte durée azana otozoko benga lokola kobangate. Et tozali na sixième corps, babengi yango corps antécédent. Corps antécédent, n'est pas corps moko eza léger. Et dans le pouvoir makasité, et banga pamba pamba. Donc, eza nzoto moko oyo, ba fantôme, na ba vampire, na ba to ba osala misala na soloka, ba ndoki, ba magicien, ba féticheur, ba to anyo so ba kufi, so ba ndiko bimela batu, ba bimasko na corps wana eza léger. So abimelio soit yoki ka bruit lem soit bimele ko na chambre bozo solo lobi abimele opo na likambo moko boye soit yoki ka muto afongo la porte il faut disparaître parce que soko boageli mai ako se dissoudre asili lokola moto ba boageli ngo mai kufi mais e bimisi milenge belé a disparaître neto pesi ba différence wana pona olobake mutu soit kufi na ndenga nzambe jamais akokoma na ba mapapu jamais akokoma nyoka. Jamais ako mana maseke, jamais ako la déformé. Donc mutu soit kufi na ndenga nzambe akokende, mais azana intervention ya corps sublime et comme ranyoka te et bon mwana ka boete. Parce que ba connaissance est belé. To lobela makambo ya ba totem. To baka chaque peuple azana ba totem nae. Na boko na biso pe tribu na tribu bazana ba totem na bango. Au moins ba msu ba sela la puissance à aigle. Ça veut dire ba koko na bango ndemba kotaki na ba connaissance wana pona ba batama na kati bandeke wana donc ba ndeke wana comme pouvoir na bango c'est que au monde mutamataki na avion likolo bou eziki mais il se retrouver à quoi na sa kufite ni dégâts ni choc pour ani po bazana totem na bango ba koko ba chaka et ko yesa ile intervention elongoli na kati ya makambo o eza likolo mpepe ba koko baza espoir mpepe bazali ba koya ko intervenir ba longoli yo mona bango te. Parce que na minute wana yo zo avion zo zika yo zo mona peut-être que ngande na bona kufi esili pona ngai oza déjà na émotion au perdre connaissance au perdre contrôle ya bo moto non mais bango baza capacité ba ba jio ba bimso na avion malembe ba ki ba tcho na se o se retrouver boy ozali na avion mais avion ziki ba kufi mais yo biki ba tuna kata mai par contre musu bazali na ba nyama oyo ba tchaki ba totem wana ba no travailler na ba pouvoir musu so ba ngando okatsa na bua tuto na bato ezindi yo moni pendaka ngane na bo mai banjo kota na bato to komi na suka tozo kufa mais o se retrouver na plage banani ba yo joyo bakoko na wana ba ye na kata ngando ba cheo comme support ba memio likolo yo ke se retrouver kuna ewa yo dejo perdaki connaissance wana to ko zonga na makambo wana to bike mukili eza na makambo ebele tina ngwana sengeli toyeba mukili pona to bikisama na nyonso oyo kokomela biso pe to sosola o ezo ya liboso parce que o ezo ya liboso et vous allez me surprise pour na bato pour na nini pour l'histoire a été cachée comme l'histoire a été cachée nde makambo to kuta nango e bando kamwisa bato e makambo to oyebaka te parce que babombela ko yango bachaki bakomba ba Jean na ba Luc maintenant bo ando mona bato mwindu nde mbanda ko apparaître nde ekobangisa bato mwindu mususu bayeba masolo na bango te kasi ba o bayebaki bakozala na esengo parce que tokozala na bososoli ke tala bakoko na biso siko baosa mosala na bango mpe ekoeleve maloba oyo tozokoloba ntango nyonso ke toyeba bakoko bakufa te bazali me
tobosala makambo na bango ebele moye baassiste biso eza te parce que bato ebele to tobandeli makambo oyo tozongela nzambe bakoko tokomai na bata mosusu oyo bato balobi ote kasi me bakoko ngo ndeni baosala te ok bayebi ke to remplir makambo oyo tobungisaki ese bakosala bango bayebi ke biso tokoma bazoba so bayebi bapesi yo ndo tozwa mbongo moko boye kuna osala nango makambo ayoka etikela yango paster oza zoba lokwa tozokomprendre te babloke fo toniokwama mpo toluka bango yango siko tozoniokwama tozomona siko okepa mundele kuna solution eza susu te tokumisaka mundele mais tomona siko oke so obeli maladi mosu oke oluki solution na hôpital eza te ozongi su kota bokoko balongi yango ça veut dire eza déjà équilibre oyo bakoko batikaka ke liloba na bango ekotelengana te lokola mayebo na kati ya zamba kasi lokwa moninga tiki biso sous la reconnaissance tolobi azali membre enregistré ya société Mvuluz Kimbangu numéro matricule neza 813/58 ça veut dire awa tozala ba numéro ya bato nyonso na Kinshasa tozalaki na 812 messagers bana classe ya Koko Mangongele biso nyonso première classe tozalaki lokwa 812 na 812 wana so tozwi Koko Mangongele ye moko aza numéro 00 Koko Kombatali wazalaki premier secrétaire ya Lobanzambe aza numéro 1 Koko Meya wazalaki trésorier ya Lobanzambe aza numéro 2 Koko Kipulu aza numéro 3 Koko Changani aza numéro 4 ça veut dire na ba numéro ba messager nyonso baza na Kinshasa bamisuku babungisa ba numéro na bango yango tolobaka makambu oyo mutu ayina muninga te parce que tant contrôle nango ekobanda so za numéro te ba opesa numéro na yo mais oko compléter ba parcours lemso négligeaka makambo siko tant tolongi bitumba tokoyamba mutu nyonso na esengo parce que tonyoko mayibiso nyonso mais ba oyo bakweya kito pe balembaki na nzela esengeli ba compléter ba parcours ko compléter ba parcours faut ba kota ba recyclage poto coller bango continuité à place bango balembelaki na ba effort biso to salaki ti tokena okoma na destination c'est ça babo imutute parce que toi lobela recyclage bato musu na Kinshasa bazomona ke ngana ko molongola bango babenga ngape akoko nini kolongola ka biso te ngabi o mais tozolongola mutute eza ordre de programme yango siko na bike na ba numéro nyonso bato bazala badara bazala numéro bato nyonso te parce que après liwa ko Mangongele bilo nyonso epanzanaki mutu abatele makambo azate mais siko ata bondi obenga bato na kini kuna botuni na administration badara bobo tanga ya biso liste ya ba numéro de programme ba messager nyonso bazala ngo sute parce que ngam na sala rango mais ba baby sina onga na sala ga mais chance na zaka prudent na zaki na ba deuxième copie onga na bando eko bomba ya makambo nyonso ya na makambo nyonso depuis misala to bandana ko Mangongele yango to sasko continuité yango monti lelo bat na badara kuna baza droit ko pesa muntu numéro matricule te malgré na batu ba pesaka wana za désordre tant to kozonga to contrôler yango parce que opesi muntu numéro matricule o enseignaka été o lilaxaka e grandeur a message yango te ya zwika ka ndenge yo pesele numéro matricule arle bulu yekezo ko bakisama na kati ya Lobanzambe parce que batu ba oyekola te yango ko Mangongele ana bimele nga na Maroc alobiale bo serrer programme pour non serrer programme mutu nyonso o comme membre il faut azana temps na ya yekola 45 minutes ba bengi mate ya privé yango to bege même bato Kinshasa pe ba okota recyclage parce que musala elala bato balemba na bango basali continuité te yango lelo bozomona ke désordre mutu kuna zo sa vidéo mais vidéo zo sala contenu eza non préparé pour contenu ko loba lelo okoko continuer ngo lobité et nga siko ngino mema mikumba nyonso parce que bato ba osa ba vidéo na désordre ba question mususu ba ko répondre te biloba loba mais bato wana siko bazo ko benga nga na répondaka mais na sala ngo toujours parce que na yebi keza libota singa libote benda na kasi e kata na kate ça veut dire nga na reconnaître ba ninga nyonso tout ozali famille mais mutu tunda o respecter programme oyo pona makambo eza kitoko yanga na yeke asiko lokola nazaki na détermination du parcours otosaki liboso nde tofongola ki programme ya ko continuer ko pesa ba numéro de programme na baninga nyonso et lelo awa biso to rassembler baninga belé plus de 160 personnes ou 130 personnes comme ça na kati ya programme obiso to tambwa nango eza continuité ya oyo to bandaki
Ya veut dire batu toto pesa ba numéro A to kutana kuna. Na Kinshasa to pe na Badara. Ende to kutana kuna nde sko to chama kam o nyonso en propre. Mais abiso to bongisa toujours parce que na bango kuna pe bazo zela programme oyo. Parce que baza un programme te programme kuna etigala ya mobulu. C'est que Kipulu asali liloba nzambe na ye mon côté parce que na Kinshasa batu babunda kuna ba misupe babunda na kombo na ngapo na nini Kipulu asala ye El Kipulu. Ok, ngana za El Kipulu te. To lobi ke toza na continuité ya molakisi ya bwanya na maele oyo to bengi koko mangongele to ende ko sa la réforme générale. Contrôle administratif et ko sa le mapona to réformer nyonso ko bongisa makamu nyonso. Ko sa la réforme ya administration za kuna parce que e fonctionnera souste et la pongi. Yango siko tozo ko préparer makambo nyonso parce que yemo kutu mangongela lobaye ke atanga na zate likambo yo e ko bota bambumebele e kufate. Ça veut dire attaque pour le pas zate liloba nzambe e kufate. Et ko za nango kaka. Mais le ezali parcours o bakoko balobayi ke biso nyonso to ko sangana mutu na mutu akozana elteni ya elembo oyo ko participer na kati exercice o pona bolamu ya baindo nyonso. Yango tozo ko ba musala to lobi ke sika biso to ko sukela ba biso pe ba continuer. Ba biso zo pesika ba sukela ba biso pe ba continuer. Talatina oyo tozo ko bongisa makam o wazo comprendre te a comprendre na sima parce que balobi fimbu o to lobaka ngonga na ngwezo ko pusana elinge betama. Kasi lokwa tozali na journée ya reconnaissance ya muninga na biso atika biso koko mafolo tozo yemba 4 chansons pona ko honorer pamba te bakoko balobaki muwei azana puissance ya kopesa tope esprit azana puissance ya kopesa biso bato abomo eliboma kasi biso bato alibomo tozana puissance te ya kopesa muwei liboma donc muto akufi esprit de mort akoya opesa liboma mais yo kopesa esprit de mort liboma te. On doit travailler la puissance de 4 par rapport à 4 éléments des esprits, 4 points cardinaux. Donc toujours il y a 4 chansons, toujours ça le sambo il y a protection des morts. Pona ko bomba molimo ya muninga na biso wana ekambama na mokili ya bakoko. Pona ezongela biso par rapport ya continuité peto tikali na suivi ya kolandela kalibota na ye par rapport ya makambu tout autre kozwa na kati loba nzambe tant okoma na tango ya ba salaire mutu azwa salaire na ye ça veut dire yepe abando kozwa salaire parce que azali na kati ya liste ya cahier de décès. Tokozala nesengo sena mboka nzambe mokonzi toko yembela mvuluzi kimbangu ja ntungunwa kembo na nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo toko yembela nzambe nzamba bakoko yoka biso nzambe ya ba message nzambe ya bakoko nzambe ya bakongwa nzambe ya bakoko tokozala nesengo sena mboka nzambe mokonzi toko yembela mvuluzi kimbangu ja ntungunwa kembo na nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo toko yembela nzambe mvidi mukulu yoka biso nzambe ya ba message nzambe ya bakoko nzambe ya ba message nzambe ya bakoko tokozala nesengo sena mboka nzambe mokonzi toko yembela mvuluzi kimbangu ja ntungunwa kembo na nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo toko yembela nzambe olenkumu yoka biso nzambe ya bakongwa nzambe ya bakoko nzambe ya ba message nzambe ya bakoko nakati na mupepe mambu mingi kelelo tanani ilenda zimba mupepe na maboko
kati na mupepe mambu mingi na kindoki nani lenda simba mupepe na maboko beto imba sepela anzambe nani lenda simba mupepe na maboko beto imba sepela anzambe nani lenda simba mupepe na maboko na ntoto ya yamvimba mambu mingi na majie nani lenda simba mupepe na maboko na iti ya yamvimba mambu mingi na kindoki nani lenda simba mupepe na maboko beto imba sepela anzambe nani lenda simba mupepe na maboko beto imba sepela anzambe nani lenda simba mupepe na maboko kembo yamvue oh yamvue kembo yamvu kwisa bakalusa kumunu kembo yamvue oh yamvue kembo yamvu kembo yamvu kembo yamvue oh yamvue kembo yamvu bamindele mekanga kimbangu na kubakalusa kumunu ya kembo bamindele mekanga bakoko na kubakalusa kumunu ya kembo bamama kwisa bakalusa kumunu kembo yamvue oh yamvue kembo yamvu kembo yamvu kembo yamvue oh yamvue kembo yamvu bamindele mekanga kimbangu na kubakalusa kumunu ya kembo bamindele mekanga bakoko na kubakalusa kumunu ya kembo bamama kwisa bakalusa kumunu kembo yamvue oh yamvue kembo yamvu kembo yamvu kembo yamvue oh yamvue kembo yamvu Nzambi mpungu tulendo Nzambi mpungu nzamba bakoko tulendo Yo tinda mama nzinga kimpa vita Yo tinda mvuluzi kimbangu bakoko abaindo Nzambi mpungwe nzamba bakoko na biso etulendo Nzambi mpungwe bwanya maele na mesa etulendo Nzambi mpungu tulendo Vidi mukulu abankambwa Maweja nangila maweja Nzamba bakoko na biso Oh vidi mukulu Nzamba bakoko na biso abankambwa Olenkumu nzakomba Chemaunga yembunga Nzamba bakoko na biso oh mvidi mukulu Nzamba bakoko na biso wabakambwa Abanzoli Munga milele munga mapendo mvidi mukulu Munga milele Nzamba bakoko na biso oh Nzambia mpungwe Nzambia bakoko na biso tulendo Kimbangu wiza mupeva Kongo Wiza watu sadisa Mupasi tunina wiza Kimbangu wiza mupeva Kongo Wiza watu sadisa Mupasi tunina Kimbangu wiza mupeva Kongo Wiza watu sadisa Mupasi tunina wiza Kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa Mupasi tunina Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi Wiza watu sadisa Muboloko tunina wiza Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi Wiza watu sadisa Muboloko tunina Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi Wiza watu sadisa Mupeva Kongo wiza Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi Wiza watu sadisa Mupeva Kongo Tozo sala losambo ya protection des morts Solo se solo nzambe ya bakoko bwa biso Nzakomba olenkumu Okelaki biso na bomoto tozali na yango moi mwa lelo
butu na moi na tina ete tokokisa mokano ya etinda na yo nzakomba oyo ebombami na kati na biso bato ya lelo. Olobaki yango polele ete opesaki biso bomoto oyo na tina ete toumela tango molai, pamba te otiaki misala biike kati na bomoto oyo tozali na yango moi mwa lelo. Batela bomoi pe bomoto na biso bai totikali na bomoi. Bai o bazali kokende na mokili ya molimo kamba bango solo pona bakutana na bomoko ya bondeko oyo ekelaki biso loposo moindo. Olobaki solo ete bondeko na yo nzambi mpungutulendo ya mbanza velela elongola bakoko na biso ekokufaka te, na bondeko oyo otongaki na bakoko bwa biso na nzela ya singa ya motolo. Batela bondeko ya basinga ya mitolo na biso nyonso na tina ete milimo ya bazabolo ekanga pe ekabola yango te kati na bondeko ya biso na bakoko bwa biso ya yambo. Atako tobungaki nzela pamba te tozali batu ya lelo, pamba te libungi eyaki utakala. Bofongolela biso bizibeli nyonso oyo ekopesaka biso manaka pona tokutana na bakoko na biso ya petwa. Bolakisa pwelele ete molimo ezali pe nzoto ezali. Cela veut dire na kati na biso nzakomba milakisa pwelele ete na molimo azali na biso, na nzoto pe azali na biso. Pamba te okelaki biso na molimo bwa yo uta likolo na se na nzela na moi pe sanza kake mabanga eningisaki lokito na likolo nse. Olobaki yango pwelele ete okokangola biso pe okobikisa biso kati na mikakatano ya lolenge nyonso. Kasi ndingisa enene opesaki na bakoko bwa biso ebandela mokili ete toyingelaka kati na mokili pona kokokisa makoki manso na tina ete tokoma mibange mpaka pe bongo na bongo yambo tozonga na mokili ya molimo pona tokoba yenda. Oyo epesaki biso pe epesaki bakoko bwa biso mbele bilaka ya kolakisa pwelele ete tozali mabele te, kasi toutaka na nzela na moi na sima tokozongaka o mokili ya molimo bisanga pe bongo na bongo. Kombo na yo nzakomba olenkumu makumisama. Mapesa biso linongi ya solo pona tokutana na bae bazali kotika biso na nzoto. Tokutana na bango na nzela ya molimo nzoto pe ndoto. Natina ete bakabela biso manaka ya boyebi bwa bango. Pamba te olobaki yango pwelele ete tokokufaka te, kasi tokokomaka milimo pona tokokisa mokano ya bileko ebele. Nzambe ya bakoko bwa biso, nzambi mpungutulendo ya mbanza velela. Moi mwa lelo ezali mukolo na koko malala. Bilembo na yo emonana likolo nse. Matandala ya mbula na yo matanga pona kobebisa misala nyonso ya bazabolo oyo bakoyingelaka olilita pona kobongola milimo ya bawei na tina ete basalela na yango misala ya molili. Bolobaki ete bozali bakoko na nguya oyo bobatelaka milimo na biso nyonso. Ata bakati biso bomoi na mukuse,
nzoto ebebi kasi molimo na biso ekokambama na mboka na bino pona tokokisa mokano nyonso. Liloba na bino ezali nguya. Tobeleli bino bakoko nyonso tu ya petwa o bazingi ngwende ya kibokonzi na Nzakomba. Bolakisa pwelele ete bozali koyoka manso o tozali koloba. Matanga ya mbula na bino matanga moi mwa lelo pe mikolo nyonso etikali o likolo mamona na pona kopesa biso bokasi ya nyonso o tosili kozanga. Tozali na bisika ya kobomba mate kasi kombo na bino makumisama pona kozongisela biso manaka ya nguya oyo tobungisaki. Liloba na bino ezali nguya ya kozongisa ya biso manso o tobungisaki etikala sebongo pona mokili mobimba. Matandala ya mbula na bino matanga moi mwa lelo pe mukolo na lobi kino tokosisa manaka ya muninga na biso asili kotika biso nzoto koko malala pe boza na elongo pona kokamba yo mokili ya bakoko. Matandala ya mbula na bino matanga moi mwa lelo ngonga muke pona kopesa biso elike ya solo ete moi mwa lelo molimo oyo ekotelengana te molimo ya koko malala ekoyambama na mboka ya bakoko oyo babandaki ekolo Kongo pe bakoko o babandaki libota ya bayindo nyonso. Biso na bakoko bwa biso bondeko ya solo pamba te banyokwamaki tango molai bakangamaki fongolo o monoko bachaki bango na boloko ya ndenge na ndenge bapekisaki bango baloba bosolo kasi mbela ya elaka ya mupepe ya peve ya Kongo eyaki kokangola bango pe kolongola bango kati na minyololo nyonso. Tina yango totomboli kombo na bino bakoko elongo na Nzakomba likolo na nyonso pe tobeleli bino na nguya ya Nzambe mpo mutu elendo ya mbanza velela solo bokabela biso manaka bokabela biso manaka mwasika pe botondisa biso na nguya nyonso oyo ekopesa biso nzela pona kobebisa misala nyonso na soloka pe oyo ekopesa biso bokasi pona tobebisa batu na mabe pona tobebisa misala nyonso na soloka. Liloba na bino ezali nguya otolobi na otolobi te etikala sebongo pamba te boyebi posa ya moko na moko. Boko kisela biso mukano ya mokolo mwa lelo na nzela ya bilembo ya mbula pe bilembo na yo ya moi mafongola biso misu pona tokundola bisika kani to utaka pe bisika kani to kendaka. Lokumu na Nzambe ya bakoko bwa biso pe bino bakoko bwa biso etikala sebongo na kombo ya Nzakomba bongola meso mwene pona mokili mobimba. Oboyi bakoko fimbo ya kekele oswani na Kongo nzala na libumu totondo pona bakoko na biso ya yambo o bapesi biso linongi ya solo pona tokundola mabombami ya kufa ya batu na kati ya mokili. Totondo pona mvuluzi kimbangu likunzi ya bomo ebwa seko likunzi ya elonga oyo alongaki baboloko pe alongaki kufa ya posa ya makanisi ya batu kino moi mwa lelo azali na biso kati na bomo ebwa seko ya libela na libela pe na ba generation nyonso oyo ekoya sima na biso. Totondo pona ba nyonso bazali kotika biso toyebi yango malamu ete nzoto nde kobebaka kasi milimo ezali kokende mboka ya bakoko pona kolia lipati ya suka na bakoko pe kokoba yenda ya kolandisa mana nyonso to pe otobengi continuité de programme. Totondo pona biso moko bilenge en koto mibale o toye kokoba yende sika bakoko na biso basukelaki pe
bae o bakoya sima na biso mpona kotombola esika biso tokosukela. Solo c'est solo. Mkolo mwa lelo topesi pokwa malamu na baninga nyonso o bazali kolanda biso moi mwa lelo. Tolobela makambo etali définition de la mort. Lelo ezali ka tosa la reconnaissance ya moninga na biso asili kotika biso koko malala. Yango tosali video opona reconnaissance nde tolingai tolobela makambo etali parcours ya corps physique. Parce que tu loba déjà que mutu so akufi awsaka 28 jours na sema bele place to kundaye. So 28 jours wane koki 100 ans. A koki si 28 jours elingo loba ke bakoko o babandaki famille bakobenda bakoningisa motolo. Place bazana ngokuna mbala moko motolo wana e koma ceinture d'attachement et ke koluka mowe iti place to kundaki e kangi na motolo ne e bendi banzoto nyonso ya kati. Mutolo ezotambo ya pona obenda biloko nyonso ya kati pona nini parce que mutu so akufi akende na mboka nzambe te basimba livre ba ndo kotangela eke tala mabeno osalaki boye neti biso bato mokili tosambisaka na bamikanda te nzambe azala na mokanda te asaka banzete nde apesa biso basekret tosala bapapier tosala bachevreau tosala bamadrier mpona ye accompagner vie physique oyo tokosala. Mais mutolo ezokokoma chaîne d'attachement mpona kobenda intérieur ya corps physique et même yango na mokili ya bakoko oyo tobengi mpe mbakalunga to mpe planète bleue. Et tant intérieur ya nzoto wana mutolo ekokange kobende komema kuna na kati ya nzoto na biso tolobaki tozali na appareil moko babengi organisme plasmétique plasme yango mutu enregistraka makambo nyonso vie oyo tozosala makambo oyo ezosala obomaka bato yango ezokoenregistre bafilme nyonso oyo osala na mokili bando obotama na libomama na oyo ti ozokola tioko mokolo makambo tu tosalaka ye nde moto azokoenregistre e batiela biso elilingi oyo totambolaka nango ya nzoto yango wana nde nzambe ekengelaka biso yango wana nde lipasa okoti toilette aza nayo ozoboma aza nayo so tokosangisa bamakambo nyonso mpo toyeba mobimba ya nzoto na biso ndenge efonctionnaka. E tango bakoko bakobenda baningisa motolo wana ekekangi mutu akufi na motolo na ebendi biloko nyonso ya kati mpona bazwa si corps wana mpe bazwa lisusu appareil plasmétique corps physique ekotikala na lilita ekopola ekomi poussière mais poussière wana eza mabele te seke nde bamindele bakosa baafricain ke oyo mutu so akufi akoma mabele eza lokuta parce que nzoto ya mutu soki epoli na cimetière ekomaka matière première dominante. Et tokosambisa bango parce que banzoto ba pharaon banda bamboma ngo ti lelo eza intact. Mais bango babaye mutu so akufi akoma mabele ka bango mosu baye balobi ote na monde entier koko na bango moko Eli akufa te amata likolo. Tobi me bino boza maele te. Okanisa ke bakoko baza bazoba. Siko bakoko bayo lakisa bino ke bazaki toujours supérieur na bino. Po ndenge ni boye na Bible bolobi ke principe ya nzambe na bino abito uta mabele tokozonga mabele. Après boye oloba isuso koko na bino mo boye akufa te azonga mabele te amata mamo likolo. Yango biso pe tomoni kete maso na mneza lokuta biso pe toyesiko to présenter bino bakoko na biso baza plusieurs o bakufa te ba disparaîtra dans na kala liwe zalaga mutu akoki soka asali cycle na e déterminé akomi mpaka to pe mobange colonne vertébrale egumbami azokoka suko tambola te minu nyonso na munoko esili po to renforcer to osala ba potopoto ya babitabe ya bamakemba pona ko alimenter parce que to ba na kati ya moi aza na 1500 fois plus grand que la terre donc mokili ekota na kati ya moi mbala 1500 000 fois moi akomela mabele mbala 1500 000 fois aleki mokili na munene. Et tolobaki moi banda place tema na likolo ti ana mabele azoko pesa biso 250 millions de kilomètres carrés. Yango nzamba tele biso ba support ya banzete pona makasa nango wana e absorbaka otozoko benga lokola ba énergie ya moi pona biso to absorbaka na quantité moko énorme et dépassera biso te parce que tobaki moi soko ezoko dépasser batu
ba superme mibali nyonso tout et okoma léger et bando aussi ko conservoir te topé ko bota bana na ba défaut mais to lobaki bana musu ba bota ma ba défaut ezali mbeba na biso modo eza ba erreur na biso moko muto abotaki mongol to ba mongol bazoko botama bazali bana o bazoko botama eza produit ya bato misala mabe nde bazoko bota bana ya ba forme wana mona mwana lemso akomi na âge moko boy 12 ans mais makolezaka olemba koka kotambola te donc mutu ne muta créer ba défaut o nyonso na kata ba nature po ba pesa ke ba principe nyonso etamboli pona a éviter ba dégâts oyo mais lokola bato bazaki teti basaleli ta lelo ndenge memi mokili ekotinda biso siko tolongola o ezobebisa mokili tosala ya malamu pona biso pe to vivre tranquille parce que soki to précipiter na mokili biso siko mto subir ba dégâts nde tolobaka nzambe asali mokili na grandeur à 510 millions de kilomètres carrés mais moi na likolo azali na l'énergie na moko to bengi yango sopasium ezali ba énergie o etelisaka bambuma nyonso etelaka net bitabe jaune wana bomona na kati ya bitabe jaune bomona na kati ya manga yango nde babengi énergie ya sopasium siko na 510 millions de kilomètres carrés ya grandeur de la terre nzambe atie énergie wana ya sopasium énergie ya moyo etelisaka bambuma et circulaka na distance ya 150 millions de transactions na monde entier. Ça veut dire 360 millions de mokili bazangi ba énergie wana loka ba Belgique. Yango mo bazoko saba agriculture mbango mbongo fu bachuba ba pilipili batonga fu bachaba biloko ba engrais chimique pour ekola mbango mo biloko anyosu eza na base ya destruction donc ba onde mbaza ba zabolo parce que ba ko na so ba respectaki pratique otobenga période na saison. Et là tu n'as autre lobisco ok bato akala bazaki so muto ko mobange colonne vertébrale gumbami bandole c'est babiloko babitabe otobenga babitabe parce que ba hollande l'énergie wana pona et fortifier kae et la musare pesa kae continuité même ça comme na bolembo kufa lobi mettons pour respecter alimentation et ko accélérer nombre de jours ya revivre na kati ya mokili nde mo pe to utiko lobake moi basalaki on a distance ya 250 millions de kilomètres carrés mais nzamba tchaki banzete c'est que banzete nyonso eza ko kata te pour mundela zo ya zo kosa ba konzi Afrique bazo ko déboiser banzete na biso nyonso espace etika la vide et à la longue ba climat na biso ko beba mais lokola batielaki biso capacité d'azote oyo eza na base ya ko absorber toutes les positions négatives donc dès que ba satellite ko kwela na mabele ba makambo ezo ya ngwana l'atmosphère ba mboka mususu e koma chauffante donc e koma na ba moto makasi lokwa na Europe eza su ba place ba to ba ovanda te ba to ba ndo kima nde ba lobaka ba to nyonso ba kozonga na centre place to utaka na etando ya ba indo dans mokili mombeko ya kuna parce que bango koto ba kimaki ba détruire les sous ba tie ba biloko ba pollution artificielle et bombeli biso de ba dégâts kuna likolo ya ba mbula ya makaso ko bete ko ya na ba destruction. Ça veut dire to yesko to samibe kwa Congo wana to moni Mobutu atambushi yango na balua ya ba mindele yango peuple azali na salaire te to moni Kabila le père otobenga Kasavu mwana musala ya ba mindele parce que azagi sango bamindele mbatangisaki yango bo moni bamindele bande ko pese confiance bando linga Lumumba te or Lumumba azagi na vérité ya makambo bande ko loba pona lobiko na ngana yo parce que depuis 1960 soki to saelaki idée o Lumumba azagi nango que indépendance tondimi yango mais to katana ba cordon ya makam na bino biso pe to sana nu programme na biso to zoka obino botangisa biso to baksana na obiso mo to yebaka c'est ça l'indépendance o Lumumba lingai mais lelo yo to lingai to zala na évolution makasi parce que to lingai to tia vie na biso égal et loko to yebo sala te to ko benga bango ba yeba saeli biso parce que bango ba freina évolution ya mutu mwindu et to koma na retard mais to gérer bango sur une obligation sur ba boyi ba okufa nzala parce que ba mbargo ekopesa ma bango ba pesa ba mbargo mais mutu mwindu pas jouer ko pesa ba mbargo apesa États-Unis mbargo poto yeba siko kati na bango ba kosaka ote tozana 150 000 tonnes ya réserve bomba ma to lobi biloko anyo subu yoka bandako ebandoko zika na États-Unis na ba Rome na Europe ezali ba ko na biso mbazoko déraciner bango ndenge batumbaki ndako wana ya Notre-Dame à Paris
boyebi misala ezala ekuna te ata batongi mbangombango me bango mo bayebi ke danger moko ezoya bomona ye babimisa ye bachar de combat boyebi te bazobunda na banani parce que bino boza ba innocent me tokomona oyo babombelaka biso nde tokososola mpe tokoyeba verité lokuta nyonso ekozipama kombo na nzambe ekotiama likolo na mesa mpona bolamu ya bato nyonso anto biso ke moi wana esengeli tokengela évolution na ye tozala na baplace tokokata banzete baplace mosusu tokotika banzete toza na droit kokata banzete nyonso te donc exploitation kongo asika zoya na mibeko akolakisa place nini bokoexploite na place nini etikali patrimoine ya koprotege mokili parce que ntango nzambe asalaki mokili na 510 millions de kilomètres carrés apesaki 5 structure oyo ezokoprotege mokili apesaki biso croûte superficiale croûte superficiale toyebaki ezali mesurette moko ezokofaire détecter biso toyeba babozindo ya baocéan ya bamer ya balac ya bafleuve ya bamai ndenge na ndenge toyei kozwa noyau deuxième structure de la terre to pe première structure de la terre c'est noyau mais le quoi totangi de la croûte superficiale aza parmi les 5 structures de la terre toyei kotanga noyau noyau pas za structure de la terre mais noyau wana sikoyo akabwami na deux parties aza na noyau interne na noyau externe noyau interne ezali basolide lokola badiamant bapierre précieuse mosusu nzambe atiaki yango mpona eprotege pression ya mai mpona ebuka mabele te seke baangle wana tokoki koexploite bamabanga wana te donc eza na baplace oyo mibeko ya kongo asika azoya kolakisa place nini bakoexploite e place nini bakoexploite te et noyau interne toyebi ezali basolide bamabanga lokola badiamant oyo tozobenga ba émeraude bamabanga eza ebele ekabwami na deux parties noyau interne na noyau externe interne tolobi azali basolide bamabanga azokoprotege mabele contre badéséquilibre batremblement de terre mpe ya bamakambo ndenge na ndenge noyau externe azali liquide oyo azokosala bavolaille eza bamercure nde eza lokola banoyau externe toyei kozwa manteau troisième structure de la terre manteau ezali mabanga euti na se ya mabele bimisi mituna yango ti likolo ya mabele po to découvrir manteau mpa na biso na Congo na Matadi manteau donc Matadi aza na manteau parce que bamabanga euti souterraine ezokoprotege mabele wana contre puissance ya mai mais bimisi mituna yango ti likolo ya mabele soki ozotambola na butu okobeta mpe mabaku nde tobengi manteau toyei kozwa quatrième structure de la terre tobengi yango troposphère troposphère ezali couche épaisseur ya mabele oyo ezokocouvrir esika baminere ezali mpona to découvrir troposphère ezalaka na Europe te troposphère ezalaka na Afrique esika bandonge batongaka bandako na bango ya baterre argile oyo tobengi batermitière so boke na baplateau bateke boomona bandonge batonga bandako na besobe ça veut dire bandonge wana mpe bavivwaka na champ magnétique ya baminere wana eza caché na couche épaisseur ya mabele wana mpona to découvrir 13 km épaisseur ya couche ya mabele mpona to découvrir jugement kimberlique zala ya baminere et cinquième structure tobengi yango oxygène et l'oxygène atambolaka ye moko te ntango azotambola azokoramasse odeur ya makasa ya kopola oyo babengi azote ça veut dire l'azote c'est tous les feuilles qui sont en verte makasa nyonso eza na couleur verte nde babengi yango azote soki ekwei ese détaché na nzete nango ekwei na mabele echangeaka couleur ekomi couleur chocolat ntango apoli nde akomi kodégage odeur na ye wana mopepe azwa esiko azoramasse odeur wana mpona konourrir nga na yo mais lelo oyo bato bacrée baguerre bazokoboma bato bazokokufa na bazamba e bato bazokopola baodeur wana ezokotambola na kati ya mopepe tozokoabsorbe yango to mpe tozokoaspire yango elingi kobake tozokoankeshe bamaladi oyo ekosala ke vi na biso ezala mokuse ansko toye kobongisa bamakambo wana nyonso boyi bakoko fimbo akekele oswai na Congo nzala na libumu toliki toloba mwa moke parcours physique na parcours physique esengeli toyeba ke
Na makambo etali définition liwande bakoko na biso balobaki mwana mobali soka kufi abanda kopola na mutu na sima akiti na bafwa après kopola wane yeti na libumu. Ça veut dire moi mutu nyonso aza mobali biso bana mibali soki to kufi obanda kopola na mutu na sima kopola wane kiti na bafwa pe na sima kopola wane wana na libumu. Kasi mwana mwasi soka kufi abanda kopola na sexe na ye na sima ekiti na libumu e emati na libumu après emati na bafwa ba différence ya ngwana oboyi bakoko fimbwa kekele oswe na kongonza na libumu. Donc mwana mobali abanda kopola na mutu na sima ekiti na bafwa pe na libumu. Mais mwana mwasi soka kufi abanda kopola na sexe na ye na sima akiti emati na libumu pe eye na bafwa. Tozolobela l'âme et l'esprit. Tolobala ngo déjà tosaka ba vidéo to expliquera que esprit ezali la force d'animation. Ba bengi souffle divine. Et muta opesa biso inspiration et utaka na kati esprit. Donc nyonso wana ezoko uta na Nzambe. Tolobi esprit est la totalité des phénomènes et des facultés mentales. Donc l'esprit est la totalité des phénomènes et des facultés mentales. Perception, affectivité, intuition, pensée, concept, jugement et moral. Ce que aujourd'hui, l'âme de l'obi azali, la force d'activation. Ça veut dire âme égale noyau de l'esprit. Pambate, tolobi, âme est au cœur de la personnalité de l'homme. Donc, bangomi balewana, bangonde bazaka ba témoin ya jugement après la mort. Topé na physique parce que ezoko jwa makambo ebele. Tobaki âme égale détermination, apparition de l'homme sur la terre, pensée renouvelable avec précision. Tobi, âme azali, nakati ya esprit, pe ezali placé pembeni ya bâtiment du cœur, na ba foi. Kasi ezali lié na nzoto mobimba, pona fonctionnement ya mobimba ya bomoto, pe ya bomo inabiso. Elinko loba ete, mutu azali animé na esprit, kasi azali activé na âme. Âme bako na biso, babenga ngo elimo. Donc esprit, molimo, na elimo. Toyeko lobela, corps causal. Corps causal tolobaki, observation des visites en plusieurs milliers sans limite, frontalière, jour et nuit, parcours élargi. Cela veut dire, dans makambo Italie, corps causal, tolobi, observation des visites en plusieurs milliers sans limite, frontalière, jour et nuit, parcours élargi. Corps astral, pensée en observation, d'enregistrement, division astrale. C'est-à-dire corps électrique ou mental. Ils allaient couper sa alimentation électrique dans l'automobile. À partir de absorption, il y a 50 tiers énergie à moi oyo et tika la ranette na butu bo etant to lamkana tongo énergie à moi à 50 tiers c'est tika na sema belé et ko alimenter biso na sama ko lombala moko sama ko lomatisa ngoti na corps électrique. Corps électrique azali na centrale. Et en zoto abatu. Azali attaché na colonne vertébrale. Oboyi bakoko fimbwa kekele oswaye na Congo nzana libomu. Antobike corps astral azali pensée en observation d'enregistrement division astrale. Corps électrique ou mental ezali kopé sa alimentation électrique dans zoto mobimba. Corps ésotérique azali kopé sa biso écoute dans zoto mobimba. Corps sublime, vrai corps d'apparition normale des esprits divines sans déformation,
ya kobangisa bato. Apparition à long et à terme, à long terme et à court terme. Invisibilité et invisible et visible. Selon choix nae. Corps antécédent, corps léger. O esi la kalokola ba intesel ya moto. Soki ozui mai apparition des fantômes. Soki azui mai a aussi la loko milinga moto babwakeli yango mai ekufi me ebimisi milinga. Kwa wande mtezo kopesa batu oyo tobenga loko ba fantôme, ba vampire, batu nyonso na soloka. O basala misala mabe ba travaillera na corps oyo. Mais batu oyo bazala makamwa malamu tobi ba travailler na corps sublime. Mais corps antécédent, ils ont lié na lumière à bougie. Les deux que bougie par exemple lumière antécédent. Et on a un magicien, bateau à bakisi. Mais ça on sur ça il faut pas appeler ça bougie. Pour na besoin contact, il faut lumière à zala. Biso ce que contact na biso lumière à moi. Moi il appelle ça bouger zate parce que ce qu'on appelle ça bouger, on nous au contact ce qu'on a contact na ba esprit errant ba en extase. Ba am extase ba am errante ezali milimo ya bato ekufa ezoko telengana eza na kati ba cimetière mususu ekenda te parce que eza na bato oyo bazoko travailler na ba Rose Croix baza na mito ya bato na bandako na bango omona mutu a travailler na esprit ego na kati ya esprit ego eza kwa mutu a travailler na double to pa travailler na espoir mutu le mtu akomisa ye mwana kizengi ya jusiko kabosha mwana wana akotisi na kati nae e augmenter sagesse d'intelligence nae au mona akoma PDG na société mo bwepo azo travailler un esprit mo doublir o ezoko compléter ba savoir akoya ka bwasa musala 8 heures 10 heures du temps asisi da musala compagnie nyo swake naenda kunae mais lem su musala no ngozo ngo banda tongo tipo kwa mais yazo travailler on lem su na 2 heures du temps 1 heure du temps 600 po azana esprit ego abebisa mwana na ndaku mwana ngoma gizengi ale yesiko yokuna azo travailler na makama mwana na mais mwana wana akozala bien équipé malgré ça kizengo le ba solution ko bikisae ba oluka solution te parce que ba ebi ke ba travailler na ba chance nae to pe na maele nae ba ndasiko ko gâter parce que ba ebi ke yem ta produit donc faut ba gâta kai mais ya o bénéficier na mona bon sens te poza na ida ya kizengo ba msu batinda ka bato na ba cimetière ba kezwa mitu abatu azu mutuka ya mutu oyo batiki nzoto kuna ya cimetière bazu mutu o baye bakundi yango na lupango wana batu o bazo travailler na ba Maikari ba Rose Croix ba Kankar ba science kit ndenge na ndenge ba otozo benga ba franc-maçon bato nyonso bazana ba makamna bango basalaka et so baye na mutu wana atiango na ndaku na ye na lupango na ye omona lemsu liboso ndaku no ben simanda kuna ye azwi libulu achumola akundi mutu wana mutu penda ba kuzi yango lemsu na cimetière be bazwi lemsu na morgue ba tekele yango mutu al soloka bato a morgue wana bazwi mbongo be bato a cimetière bazwi mbongo na bato ya kotinda mais yo tongo sa da misala na yo poko mutu a soloka ata yo simano kisite mais okomi ko dépanier bato na soloka po ba opeso 1 million yo okende ko boma bato to okende ko zula bango ebembe okende zula bango mwana machombe parce que za bato nsu balala na bibembe bazango na bandako sola bibembe ana to yo tambo na tongo nde ezoko étouffer ba chance bato nyonso ezoko yiba pe ba chance na biso bato na kata moki soit so boleka na a étouffer lupemba na ya bendiango yango bako balata ba câble baba yeke libende oyo nzamba tie pouvoir nango ezoko empêcher ba pénétration mystique donde na otambo na kutana muto mabe to leki ata tindenga mpepa mabe libende muto ko absorber en moyen zwanga na nzoto ezate nde bako basalaka ba secret ya ba composition ya ba makambo ebele basokolaka bana na mikwa banyama basokolaka bana na baposo banyama bazwaki le msusu mwana balatisi esinga batie poso akoba eza misala nango tokolobela tosa ba video wana tokolobela en kala mingi te poto identifier ba poso na ba poso eza ba pouvoir nini poto comprendre ko pourquoi bakoko basala ba makambo ya ba chrétien ba critiquer bakoko na biso ba bio ezala kindoki mais bango bazoli yakoba mais ce que biso bika bakoko basala makambo wana parce que nza mapesa bongo autorisation ba exploiter ba pouvoir o eza na kati ya banyama bakozwa mwana bakangi esinga ya rafia na loketo ezalaki na misala nango bako bazali na basavoir ebele mwana botami bebe bato ya misala mabe bayaka bayiba bana mingongo
ngodi oyo bayiba bana mutu e bakoko bazali na ba secret bayibi ke mwana so abotami pona kwa mpêcher bato misala mabe wana bayibe mutu te to pe bayiba mungongo te bakozwa nini bakozwa le msusu premier kaka o bébé asumbi mwana ya bébé abotami lelo to abotami mikolo premier kaka na ya kosumba so bazwi ndambo ya kaka na bapakoli yango na suki awa esili donc bato nyonso bando yo tala bébé wana ta yo za muta mystique ya kosimba ye mwana ya po yiba ye mutu bosana makambo na yo kota te mwana wana azala intact tala ba secret bakoko batambolaki na yango soki tozwi yango ezebele totia yango na hôpital africain tokodepase bamindele parce que biso mutu osala ba meilleur traitement bango baosala mutu abuka loboko baozwa batie plâtre. Ok, na médecine africaine, il est interdit à condamner nzoto. Nzoto basala yango ko condamner ngote. Même bilamba to lata bo mona teke mon pepe kotak. C'est que ba poil o ya libanda ya poso nzoto na biso ezape na posa mon pepe. To zape na ba trou, na ba espacement ba poil o ezabiso na banzoto. Parce que yo na traitement na ozwa plâtre o latisa mutu. Aleta mutu wana plâtre ko longwa loboko ebongi mais etikali na défaut po nini po loboko ko konda mukie. Et boti ba poil moko ya démagogie artificielle, ba poil moko boti na mulunge ya condamnation. Donc baby si déjà le boko. Parce que azalaki condamné lem sous 3 mois, lem sous 6 mois mais bako bazalaki ba otika le boko polele bakangika banzete oyo esala ke le boko ezana mufuma te soko buka na mkuwa pona ezongisa mkuwa. Ale bazo chakis. Nde le boko ezonga normal sans défaut. Soit bakangio banzete bazo chakisi. Mais mukolo yo bukana kitomba ba okango banzete bazwi pe soso ba bukie lokolo bakangie pe banzete kande bakangio ba bwaki soso wana musoso wana mukolo ko tambola yo loboko no ezongi bien. Ça veut dire ba traitement ezali spirituel na physique donc faut to yeba makam oyo pona to batela otozo benga mobimba ya bomo ina biso eumela tango molai oboyi bakoko fimbo kekele oswana kongo nzana libomu. Notez bien. Nakati ya ndoto mutu akoki kolota te kasi chaque corps ezali na parcours na yango. Ça veut dire mutu to aza corps kosala. Mais mususu corps na yango ne fonctionne te tanga bimaka amiye barate. Ça veut dire dans ba alimentation musu ba mindele ba cha ebungisi batu nzela et bebisi na fonctionnement ya batu nakati ya mokili parce que na ba principe ya livre des morts bakoko balobaki bachaki ba secret mutu akokufa zongi akoyeba kenga na vivre déjà. Et ça ce qu'on a alimentation yo to andoko pesa batu wana pona ba relater biso parcours na bango ancienne poto okuta na batu abongo peke anga na vivre déjà na zalaka na tambo e mesiko yo na zongi na temps oyo mais aza toujours na contrôle ya temps oyo ya vivre ka passé asiko poto batela ba savoir wana ba couper angote. Et ça, l'alimentation, auto andoko pesa. Donc, l'alimentation est belle, autozolia, et on a suspendu. Pour que baby ça, contact, ya bola munyo son zamba chaki na kata banzoto oyo. Pona nipo, biloko ane zali biloko ya condamnation. Talatina oyo, tolobeli makambuana. Donc, makambuana biso lobeli, ezali na kati ya silabisi ya liwa. Livre liwa yango. Na kati kuna toche corps physique, te représenter les 6 corps où ils allaient attacher un corps électrique. Nous sommes attachés à un corps physique. Donc, c'est la bisaliwa en oyo. Où ils ont la première partie, dans la deuxième partie, dans le pesali. Pour nous voyez, bah, nous sommes à Koufi. Nous sommes à la calcul, nous avons découvert comment ils déjà pas dans combat. Ils ont la détermination à battre. Mais nous ils allaient juste tout le bela. Muninga na biso atiki biso na nzoto koko malala mafolo. Tika ete nzamba bakoko akamba molimo na e na mokili ya milimo ya petwa pona akoba yenda elongo na bakoko ebandela mokili pe azongela biso bae oto tikali na bomoi pona kosunga biso pe na makambo ebele pamba te bakoko balobaki les morts ne sont pas morts oboyi bakoko fimbo kekele oswai na Kongo nzana libumu totombeli pokwa malamu na bakoko nyonso ya mokili momba pona mukwa lelo tosuki wana et tokuta na bino lobby ezali lokola mbula ya sika nouvel an ya bato mwinde donc lobby ezali les premiers mois janvier ya bato mwindu bakoko babengaki ngonda ya ntete
bako kwa lingala babengaki yango sanza ya yambo to pe sanza ya liboso bako kwa baluba pe baza na kombo wana ya batetela pe baza na kombo wana ya bangala pe baza na kombo wana ale bat na bat ba osas ko effort ya kozongisa répertoire ya makambo na bango babungisaki parce que batikela bino minoko batiaki ba identification ya biloko nyonso na kati mais lelo bino bo plonger na kelasi ya mundele tobosani biloko ya mboka tobosani bakombo bandeke tobosani bakombo banzete ale bango bazwi banzete bapesa bakombo na bango EVA nzoka mundele babengi monsieur EVA tango ayaka na Congo nzete mo kombo EVA na poto ezalaka te akutana nzete baobenga ngo ndembo ebimisa bakol wana yango nde basali bapine bakol wana yango nde baosala ba chambrière bakol wana yango nde basali ba ballon basali bakol wana babiloko ebele menzete wana otozo kobenga ya ndembo mukolo na kombo ne koko ndembo mais lelo sikoyo koko ndembo bazipa ya yokanaka te bachande EVA ale EVA wana sikoyo mutu asimbi sikoyo exploitation ya caché ya ndembo caché wana ezanga nonde mutu kobeneficie yango mais lokola toselesaki faire yango tokotina kati ya kotelengana jusqu'à ce que tokotutana mpona tozongela programme élaboré ya baparcours nyonso bakokaki mpona tobimisa bomoto na biso kati na bowumbu donc tala ntina oyo tosangana ye mokolo ya lelo lobi tokokutana mpona tocélébrer première édition ya fin de l'année te kasi ya mbula ya sika na biso loposo moyindo kuna tokosala prière ya détermination ya continuité de programme ya liesen ya oyo tozoko benga lokola ya Île de Gorée tosalaka kuna na Sénégal tobaki ba liesen ya détermination ya continuité de programme eza ba place ebele parce que Mvuluzi Kimbangu na baboloko nini nyonso atambolaki ezalaki signifiant ntango akomaki na Katanga na 1947 jusqu'à 1951 ntango adisparaître ça veut dire kuna ezali liesen ya nouveau monde boye na biso bilenge esika lobaike na kesangisa bana lutendele tobengi yango liesen d'alliance ça veut dire photo zwa bakonzi wana nyonso po bazwa makasa okonza Congo to mema baonde na lutendele président Fatia kende ko luka place ya Yezu kuna bozo telengana kuna bo bénéficier le côté oh Yezu na ma Jordan bon Yezu nini oyo zoko elanda trace na ma Jordan oyo tali na film wana za yete wana za tâtonnement donc bozo landa ba trace ya lokuta na lokuta parce que la viso Yezu moko na film ali yo jupe okomo kende ma Jordan oya Yezu wana na film nzoka Yezu wana film aza acteur cinématographie faut que la biso Yezu nini pende ya solo wakendaki na ma Jordan n'a jamais existé azarate parce que ça histoire de démagogie batende basali bazui histoire kimbangu ba falsifier yango ba yibi ba parti ba keko sasiko mutu mwindu ko Pierre awanga na Yezu soso aleli soso ni alelaki parce que à cette époque soso ya kokodioko na poto azarate par rapport ya ba véritable soso na biso ya Afrique balela kokodioko ya bango kuna baza déformé bachuba bango batonga kokodioko na bango ebimisaka son malamu te krachaka po bazali mal élevé na otozo benga lokola aliment des animaux bazolesa bango biloko mbango bakomela te bachubi bango batonga ali bango bazosela ngo commerce bazoteka batutango tozolia ngo ezolemisa biso misisa nzoto ezolemisa biso mikuwa oh nzamba saka na réalité na yeke faut tolia banyama solo parce que toi tolia banyama solo tozoko buku tato pe tozoko tafuna na mikuwa nango ba liquide ezaka na kati ya mikuwa banyama wana ba mwele pine ezoke ne pe ko tsunga mikuwa na biso moye tombe en panne ezate donc mikuwa ba kotreta ngo pe na mikuwa ya banyama tina banzete asko so yo na définition ya koyeba ndeni obatela bomoto na ote okotelenga no kozana dépense obeli mutu passe oke futi 500 € kuna anzoka nde mutu passe lemso lingo ozwa noka citron otie na front mba moko okangi elamba esili mutu passe esili ovandi quelque temps mutu passe esili mais yo ke futela 100 € kuna po olingi kosala étude ya yo moko te yo zokanisaka yo ndo ndoke basalelaka yo akuna bazana ba piège so bamoni étoile na yo ekokani na o bango bato soloka ba oluka ba kotubo tonga mabe okufi bazwi corps wana bakena po bazana ba besoin ba partie du corps na bazo bomama bato na biso loba ke biso to sala hôpital toza déterminé to ko hôpital na bango te biso soko mayelo toza nango yango eko traiter biso na makambu nyonso tout toza ndesko na posa gouvernement aya
to tia makambo likolo na mesa pona to lakisa plan d'action na biso to rassembler ba docteur traditionnel nyos na bango budget na bango oyo eko pesa bango basala ba étape de besoin na bango mais mayele wa nyonso mutamutaza nango to tia ngo na mukanda moko et ça siko livre ya traitement traditionnel et nakata ba livre wana biso de to bandi o sa ba livre to sali livre ya pharmacopée to sa nyonso to zwi ba livre wana to kangi ba photo to ke to kangi nzete o photo nzete ko mona mbunzi nzete mo eza makasa minene ba minene to bayaka basali Itex Africa na deuxième guerre mondiale bazalika na deux branches ya textile mais bazwa ki siko nzete wana mbunzi za makasa minene makasa na verte babandi ko exploiter ba couleur ya ko tisser ba tisi ba mindele ka wana bayaki bazwaki ba madame toza nzete moko na mboka ya biso babenga ngo li dame botaka ba petite graine ba petite fruit nzete li dame wana ebimisa pe ba mai nango eza ba encre o lelo ba osela ba tatouage toza nzete ya liboto ya mpe ebimisaka fruit moko ya mwa mbuma mukeboye azape ko produit ba encre ya otiana ba tatouage donc toda banzete bele aliyo otiki biloko na yo zo zane mundene mtayo ya olaxo te ya banande ko tang soka ba flash so ya sale ko motang sonde o ya sale mais secret ya source so ya obombelo po soka pesio yo opimela matière première eza déjà likopa basala yango omoni Afrique ezo kende toujours na pasi so to bongisi makambo te pasi aussi la tête ko changer président bo mona makambo tozaki na Kabila dégage tolobaki makambo Congo c'est pas Kabila po Kabila ayebi pourquoi ba bomaki Moïse Kabila Laurent Désiré Kabila ayeba kangisa munoko aza petit esclave ako travailler ka bango bazwa o bango ye pasa makam na ndenge na makam susu akoloba te même Félix Tshisekedi ndenga vandu wana makam susu aza droit na ngote mundela kangisa bango nyos munoko bamindele babenga ka bango kuna ba contrôler bango c'est baza faible liboso ba mindele asko soto yebisi bango vérité te ba okansaka ba osama makam malamu nzoka bazoko teka mboka parce que tobaki après Kabila mokonzi muso akoya malgré za bilaka balobaki première koya deuxième akoya mais mutamuta ko rempli ba tâche tito okuta na bana bilaka oyo bakoya na bosolo pona ko bimisa ya peuple au salaire par rapport ya bomengo o ba pesaki kasi yango sko tozo kende poto kuta sko na bongola meso wana par rapport ya accomplissement général ya bilaka ya mvuluzi kimbango oboyi bakoko fimbo kekele oswaya na Congo nzana libomu butu malamu na kombo ya nzakomba pe tozali ko kabola mawa elongo na libota ya koko na biso malala etikala sebongo pona mokili mobimba pona osukisa programme na biso ya mokolo lelo tolobelaka makambo etali prise en charge na kati ya prise en charge o biso tozoko tambola na yango tolobi tozali ba messager ya nzakomba mais un messager aotambola na programme déterminé ya bakoko na ye oye kopesa ye continuité ya libela na libela e continuité wana ekolandisama to pe bana biso bakosala yango suivi tala tina oyo tozolobela makambo oyo nyonso tolobi prise en charge ya liloba ya nzambe ya bakoko na biso ezali kotinda biso tolandela suivi ya mutu nyonso donc prise en charge ya bakoko na biso ezali awa ezali kotinda biso tolandela suivi ya mutu nyonso nde tolobaki banda tobandaka makambo oyo elobamaki ete toklase eloko na eloko na esika na yango nde toelaboraki programme ndenge bakoko batikaki ke bazali na baprogramme ya makambo etali badese bazali na baprogramme ya makambo etali vi na bango makambo ya mabala soko biso toye na bakaye wana nyonso comme bakaye de charge 454 000 livres oyo ekolobela biso sur le plan ya baminere sur le plan ya richesse sur le plan ya banzete ça veut dire toye na ba livre ebele pona toye ba connaissance ya ko définir ba nature nyonso parce que bako na biso déjà ba élaborer misala na toye na livre banzete mutamuta yeba nzeto esala boye
au côté salaka boy et kozala nécessaire pour na otozo benga bisonyos toye na makambo itali livre de décès tolobaki makambo biso tozo sala mutu nyonso oyo akozala membre to le présenter dans une photo oyo ya makambo itali tina liwa to uti koloba photo oyo yango ezali corps ya biso batu enveloppe poso nzoto na si corps wana oyo eza na kati yango tochi makambo oyo ezali na kati ya syllabus ya otozo benga lokola livre des morts topé définition liwa tomone ke makambo biso tozo ko sala esengeli suivi ezala ya batu nyonso. Ça veut dire tant au vendari na koko mangongele structure principe na caractère otikela biso nde nini tokolonga makambo oyo alobaki suivi ezali ya biso nyonso tobandaki tolona pona lutte contre la pauvreté tobandi misala kuna e misala nyonso toanda kosala atikela biso ndingisa ke makambo nyonso tokosala et kosala suivi ya mutu nyonso parce que makambo oyo eza société et kobimisa ba salaire ya batu nyonso tu ya ba membre nyonso tu et ko soutenir pe mabota na biso kati na pasi parce que lelo tant to koma na ba moyen to banda pe ko participer o batu kuna na goma to kende d'ailleurs na temps o biso tozo kende ba makambo wana nyonso ekozala te o ba bitumba tu e kosila parce que to kofungwa matadi mayo mais bitumba ne kosila so bandimeli biso pambate nanu ba ndimeli biso te tozo kende ba ndimela biso parce que eza etinda enza komba ye monde mutu akomisa biso na sommet ya mokili mobimba pona banklame pona biso pona bakonzi bayoka pe bachananu en place makambo tozoloba pona batala changement total o ekosalem toboma beglise nyonso pona ko détruit moral colonial parce que tobi église ezali instrument colonial donc nde bato baloba ko tozwi indépendance tozwa na indépendance te indépendance ezama ezaka monyato parce que botika na beglise abaninga donc mo masolo na bango eko freiner bino mo bino masolo na donc to ba indépendance il faut muto changer na histoire muto changer na makambo nyonso ya ngwana nde véritable indépendance o ezoya bon yo o changer histoire na classe ozotanga langue français Ozolo bago naza indépendant bakondi bazoko banga ba mindele bazondimisa biso indépendance wana na misu makasi biso bite biso to ndima ngota tabo che biso munduki boeli boso elongi to eza mnoke Congo eza indépendant te. Voilà moi makambo oyo biso tozaki nango yango wana na kati ya cahier de décès tozo luka programme moko eza na kati ya cahier de décès. Na kata cahier de décès ezali ko énumérer to pe ko enregistrer mutu nyonso na kati ya parcours ya bitumba o tozana. Ça veut dire cahier de décès ezali pona osala suivi na biso nyonso. To bandaki na otozo ko benga yemo ko mangongele limoni seli ya yambo. Donc motinda me ayambo oyo ayeki kati na biso bilengi akoto mibale pona ko doter biso savoir oyo. Bon to komi na point yango to bande koloba tolobi makambo ya cahier de décès makambo déjà toloba on a ba vidéo mais to bandeli par rapport ya Koko Malala to baki revenu ya bénéfice ya société sur la responsabilité des décès. Dans revenu, il y a bénéfice, il y a société Mvulus Kimbangu sur la responsabilité des décès. Et là, makambuya réunion administrative. To solo là qui a une carte administration. To bagi mutu nyonso o azali membre enregistré. Na kati ya société Mvulus Kimbangu to pe na kati ya liloba ya Nzambe. Soki akufi na kati ya parcours to na kati ya exercice ya combat otoza nango azali na droit ya manso. Oyo ekobanda kokabwama na kati ya liloba ya Nzambe à condition azala membre enregistré. Pona ba membre non enregistré
bazali na droit eloko moko te sauf la reconnaissance ya liloba nzambe. Parce que tu as un membre msou depuis tu as un comme ngel ba msou pétant tozo ba ke to tcha ba enregistrement ba msou ba boya ki na ba ba oli kama nzambe za mbongo te. Donc ya boyi moye azwa numéro matriculé les ate ti le pe ba tika la bongo. Na ba liste ba tu nyonso o baza ki chassa. Et ba ngomo kuna e belé baza na liste te. Na ujo lo bango na o préciser ba message msou pe ba wala ndanga na ki chassa ba yebi makambo nga na olo. Même administration dans la darabana ba liste nyos touté parce que ba makam te kota mobulu ba panza bureau ba yiba ba document et ngai ki pulu na zaki na sous na sangisa ki ba tout sur base ya article ya statut na règlement d'ordre intérieur ya Lobanzambe pour na poursuivre ba toana ba yiba ki ba biloko na kati ya Lobanzambe et ba toana ba kimaki lelo mingi kat na bango ba komisa ngai ennemi na bango mais na benga bango to solo la parce que ngai ennemi ya mutu te. Et na takaka bango toujours vérité oh parce que na ebi ke il faut pas changer. Et ça makambo oyoka mutu sonte po mangela lobaki toute vérité bonne à dire. Donc na kobanga mutu te mais baza ba collègue baza ba ninga to kolaki na bango to yekolaki nga na swana na bango ernyo sunga kuna swana kate mais bango de ba swana tsaranga. Mais nga siko na zong sa bango na réalité il y a contrôle administratif donc contrôle ici là te avant bazonga na kati lisanga il faut bazongi sababilo kwa nyo suba kimana na donc mokili mombe kolanda bango po bazong sababilo kola bakimana et on a problème na ngate nga na zo classer ka dossier ndenge etinda esengami ilo ba nzambe ezali na responsabilité ya ba famille restreinte ya ba membre enregistré pas famille élargie parce que membre enregistré o akufi na kati exercice abitumba musu atika bana na mwasi c'est que famille ya muwe wana ako bénéficier na sima ya bana mwasi pe bakozala na prime d'encouragement deux fois na année mobimba. Ça veut dire tolobi ake liloba nzambe ezali na responsabilité ya ba famille restreinte ya ba messager o bazali enregistré. Au moins, je suis allé bana donc bana to zo ba en charge. Atika moi si moi so to zo en charge. Pe salaire ya papa na ba ntango bando ko bima e bando ke na maboko ya bana wana ya famille wana mama na bango pona ba sa suivi. Mais to traiter ba makambo na ba procédure administrative parce que to okuta na ba famille mususu nde kwazaki mobala atika moi si na bana moi si abali. Ça veut dire moi si so abali siko poto remettre salaire ya ndeko na biso par rapport à suivi. Tokosenga membre moko ya famille azala pe témoin pour moi si wana basela mbongo ya motoki ndeko na biso na mobali na été mais esa misala ya bana parce que bana ba miketo kopesa bana mbongo te tokopesa nde ba mikolo mbongo mais ba mikolo siko yo moi si ndeko na biso o kufaki na exercice so to kutiyo ela moi ça mangongele so to kucho obala ça veut dire to ba opesa mbongo ya salaire mangongele famille mangongele témoin moko fois zalana administration pe témoin moko ozala wana pona mbongo wana isa misala ya bana tala makambo osko ndenge zoya eza makambo ko yina mutu te mais la logique ne to otamsa makambo oboyi bakoko fimbo kekele oswe na Congo nzana libumu. Article 2 ya discipline sanction ya 2 mois pona ndeko oyo o makamto solo laka dans na article ya discipline article 2 chambre à discipline réunion au Salamaka le 8 3e mois 2019 ndeto sala réunion au dans le 8 mars 2019 na 3e point to lobelaki article 2 ya discipline to saki to pesaki sanction ya 2 mois pona ndeko o achaki ba photo ya mabe na kati ya groupe Ilunga pe banda lelo kino 2 mois nde tokobengisa e to pe tokozongisa e na groupe ndeko pa salaki 2 mois na ya sanction koko na biso moko aza na Hollande parce que to saki groupe wana poto solo la to se familiariser so lingo benga kuna koko loba nzambe ndenge nini ya soli na muninga na donc to solo la laka parce que toza libota toye to sa msala moko boezo zela biso to accomplir réalité ya mobimba ya pas so bakoko ba monaki to benga na kati ya groupe tozo solo la bambote ekuna to baki tozo tia ba photo to pe ba video oye bando ko pesa batu connaissance ya makambo toza na on exemple place ko tia ba video to ba photo ya makambo buzo bate
que aujourd'hui biso que tia biso musique a wera kuna na groupe te toza besoin makambo wana te parce que babi wera za ko bunga a changer culture ayembeli bakoko te mais azo yembela ba mindele asko to bi ke to ko changer ba langage banze mu mususu yo la réparer place bo yembela ki Yesu tant makambo ba comprendre que Yesu azaki dessin animé azaki histoire lokuta banze mo ane okufa alponze mu ne kufa te olongoli place o tiaki Yesu cheki mbang wande nze muno etika na continuité soko tiki on a Yesu batu ba oyoka ngo suste donc makambo oyo ya ngwana kolongola ko remplacer batu oyo basayela ki bosolo na nzako mame bazipaka bango to pe toni ya ki bango siko tozo kende pona lokumu na bango yeba na po epesa biso siko délivrance ya mobimba ya bomoto pe ya bomoyi na biso yango to bike na kata groupe ezali na règlement d'ordre intérieur oyo ko tambusa groupe mibe kwa groupe donc mutu nyonso na kata groupe soko tamboli mabe toza droit olongola yo pour se justifier les kana chambre de discipline après justification bakotala kana osoko za raison bazongisi yo so za raison te ojimbano oyo administration ko katela tolobaki liloba nzambe ako soutenir biso na makambo ebele logement études soins médicaux alimentation transport voyage encadrement familial faveur familiale des membres ezali support ya ba membre nyonso pe ba équilibre ya ba makambo ekobanda kozala ndenge moko na ba famille nyonso dans le banzambe et quoi assurer biso na assurance vie to pe vie sociale on peut ça biso logement makambo ebele parce que miso to koma bato abozwi mais to koma bato abozwi na mabonza ya bato te wana ezali mandiatisme. Chaque fête, il y a jour où il y a décès, première prière, et kobanda koleka, pe famille mobimba, a obanda kozwa, elembo na biso ya lisanga. Pona ko garantir stabilité ya bondeko na biso, elongo, na molimo ya ndeko atiki biso na tina ete, asala kapona biso, visite, asala kapona biso peto ando sala ba visite na ba tombe ya kocha ba fleur manifestation d'alliance donc on Rolanda bandeko na biso na ba cimetière place ba kundi bango ba cimetière ko ezala koni et à la longue temps ba konzi ba weba makambo to kozana droit ya ko déterrer batu mususu place ba kunda ma ki éparpillé pour na to ya bango siko na rassemblement makambo ya ngwana oizoya parce que makambo ba bito travailler on a gouvernement to ko purifier bango to ko longola solo kanyo so evandi kuna to pesa bango siko bon sens batambwa na bonzambe po baza na souci ya ko servir peuple bolamu epesa melaki biso po bomengo Kongo eza ya mutu moko teza ni Koko Chilombo Félix mais za ngana yo il a za responsable mo ba tche wana gérant est-ce que gérant programme ni au salle il faut ça programme à peuple ceux qui cuivre te kami il faut avoir salaire na le roi boyo sala te fimbo akekele ba bi ko kiper mon consultant to za na bagarre de corps fimbo akekele e ko kota tipa na yo ko beta oboyi ba koko fimbo akekele osoye na Kongo nzana libumu. Chaque décès toko kundaye na modèle na biso pe babilembo ya bakoko na biso pe tozali na droit ya déterrement ya corps pe kobenda yango na basiti na biso o tokocha e koza basiti neti ya makambo etali ba mort donc soki ndeko na biso mo bakundaka quelque part tokobenda e pe to déterrer corps wana ezongi na ba terrain na biso parce que toyebi siko ba sekra ba mort tokolinga te ke banzoto na biso ezali éparpillé. Mais tu vas y attendre, tu as fait quelque part, par contre spirituellement déjà, bah, ma camion c'est important. Pour soigner etikali, ils en ont ma belle, mais soit le bien apparaître à Robimelo na Congo, à ta fait aux États-Unis, à Robimelo na Canada, à Robimelo partout, parce qu'il a commis sans limite, a commis esprit. Quand tu chaque décès, tu rekundaye na modèle na biso, pe babilembo, ya bakoko na biso, pe tozali na droit, ya déterrement ya corps pe kobenda yango na basite na biso. Oboyi bakoko fimbo kekele osoye na Kongo nzana libumu. Toyekoloba suivi des morts ezali obligatoire libéra na libéla pona kobate la continuité ya biso banso mokili mobimba pe kobate la fonctionnement ya milimo nyonso
Ça veut dire suivi des morts na réunion auto solo la ka to baki suivi des morts ezali obligatoire. Yango to bige koko malala lelo to kotisi kombo na e nakata cahier de décès. To pesi na numéro matricule na e 813 bar auto zoko benga lokola 58. Donc 813 bar 58. Et lingo bage ba oyo ba ko tambusa misala oyo atana simana biso to pe na ngonga obiso to zali. Tango yekoma ba salaire a batu yo komi kozwa batu o ba kufa ba salaire na ba nyonso yo remplacer batu mususu o salinetike o futi ba mbongo wana ba suivi wana so to kutela makambo wana batu wana bando kozwa bambano parce que mbongo ba décès e bando ko bima pona ko pesa batu o ba participer na exercice pe suivi nango ezala batu nyonso 1 to bandina koko mangongele yemoko to bikoko mangongele atikeli biso famille na bana. Et na kati ya famille na bana salaire na ye wana nde biso to banda ko gérer yango pona ezwa ka charge ya bana na ye na mwasi na ye. Yango to lobake mwana mangongele oza na droit kote ya te parce que biso ba papa muto travailler na papa na bino to yebi makambo ebele. Ayosko mwana tongo zolingo te makambo ni oyekola kite makambo ni okoteya. Il faut élaborer ba programme parce que ba programme nyosu bango ba yebi yango te. Mais aba osa sko programme pona mutu nyonso tu parce que tant to loba déjà que mwana mangongela za droit kote ya te bande ko musu ba benga nga pona o te koko tika kaka te yepele ko avande pe mena mangongela te ya mais sko eza désordre parce que makambo ebele nga na mona batu bazo sala kuna bazo sala à la contre ba makambo ebele batu bazo loba bazo tshana ba erreur bazo ko bebisa baza na programme déterminé te bazo tanga ba archive te albazo loba na précipitation tant na tala na zumo na ba erreur mo pe na zo téléphone na bengi mutu ana epse na bi vidéo no saiko sa erreur o ma ko mo swan sanga isus o yo lingi nini o linga yo moko anga na ba ngamo ko te to batela image ya biso nyonso eloba nzambe parce que soto BBC e ko salir biso nyonso tala tina osko to loba makambo yango to lobike ela ba message bazana Kinshasa mutu mota na droit osala ba vidéo na sola na ba on epsa ba makambo wana mais lokwa mutu makasi bali ko sala maison marché nango pete po ko sala développement te continuité te parce que makambo o bozo ko loba eza ndambu alpoto sa makambo kitoko to zonga na archive o mangongela tikaki archive ato za nango nyonso awa to bando ko corriger ba vidéo ba sala ki na ba précipitation après liwa mangongela to kotanga archive bo mona ke ba précipitaki sans programme ba welelaki yango mon lelo baza calé bazoko ko kota na bozindo ya ba makambo o te prière de mort baza na ngote donc makambo ebele batu batikali na mandambo ba makambo pe baza éparpillé yango to bia sko biso sa programme ke to bani na mangongele mutatika biso mutaliboso koko liboso limoni sele liboso famille na eza sous l'encadrement ya administration oyo tozotamisa liloba nzambe e bando ko joa yango na responsabilité ko tangisa bana wana ko former bango ko pesa bango nyonso oyo bomoto eza nango posa tozana koko bosenge azaki na etando masina yebatika mwasi na bana dokolande ya dossier na aza membre enregistré o batu ya Kinshasa o bakufa na kin elongo na koko mangongele tozana koko songe etando ya masina aza mwasi na bana tozana koko kito etando ya badara tozana koko masangalele etando ya masina tozana koko asoba etando ya masina tozana koko nimi etando ya lemba tozana koko nzombo etando ya bumbu tozana koko lutumba etando ya masina tozana koko yemweni ngoma etando ya masina tozana koko kwasi etando ya masina tozana koko vangu etando ya kasavubu tozana koko mavungu etando ya mikondo tozana koko kapenda etando ya masina tozana koko munongo kadifo etando ya masina tozana koko mbongo pasi etando ya mikonga tozana koko mama Pelagie etando ya mikondo tozana koko makwiza etando ya Canada ndeko moko atikaka biso awa na extérieur koko makwiza azwama na Canada et to participaka to lobake administration koko mabozi na niveau ya Canada azaka délégué ou a représentaka biso pona okepe sa participation ya compte ya lisanga koko makwiza et toyeko bakisa sikoyo biso a libanda deuxième personne tozali na koko mafolo malala akufi le 20 tokomina date nae janvier 2022 numéro matricule nae 813 bar 58
Ça veut dire ndenga koti na kati ya liste de ces suivi na etikali yango tolobelaka importance ya caisse de soutien na caisse de projet. Caisse de soutien toloba makambo ke caisse de soutien zali pona esunga biso so muninga na problème to sungai mais banda toloba makambo caisse de soutien bamsu bakipango bamsu pe bakipate bela batukutu bakipana bango ngote ka bato kotanga o basala ba effort ate le quoi bazo comprendre moi quelque chose yo kota na caisse de soutien mais siko to komi na problème ndento ko sunga likambo wana mais ga problème te le quoi la badinga msu balingi ko soutenir likambo te bazo tika mikumba biso tozo comprendre to andoko bundaka na muke to yebi ke le quoi ezali ka mwanzambe akotombola biso ndenge mo ka bongisa makambo et vous en a force ya mutu moko te mais na kati ya programme otozo koloba biso to ko débloquer quelque chose na niveau ya caisse de soutien malgré le mot exacté parce que bato basala suivi na ngote mais biso dans l'administration to ko bimisa budget pour na ko soutenir na participation ya muninga parce que to boye na biso makambo lo baki o mutu nyo soit quelque chose on to tia combien ba pourcentage ba western ça va chauffer la tête na lingi ba biloko wana te parce que nzambe na biso za mandiate bato msupe ba lo ba ko kipulu azo senga mbongo pona nini donc to ye bande nini mokili yango ekoma ngana lingi te nazala sali na mamaka mobo ya pamba mais tolobi kake biso to sala na mukio to zana na kati administration to koyeba ndeni to ko soutenir to ko cha elembo ya lisanga pona famille wana mobimba talatina oyo to sangana ki mukolo lelo to lobeli mo makambo ebele wazana mato ya koyoka ayoka wazana motema bomba wazana miswa komona amona pe ya sosola nini autre ko bénéficier lelo na lobby soki to respecter logique ya makambo ba pesi biso ezali mukumba munene kasi matondo mingi na bakoko ndenge babongisa ki boye nanga na yo pona to chalikambo evandeli ko na mesa e matondo mingi na biso moko tozo ko mipesa pona sangwa bakoko eyebana na bozindo nyonso lilo ba nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko oboyi bakoko fimbwa kekele osoye na Kongo nzana libumu pokwa malamu na kombo ya nzakomba tokuta mukola lobby pona to sepela na nouvel an ya biso batu mwindu pe to pesa programme du jour au tokozana ngo par rapport ya contenu ya continuité bye bye.